Papa on a ebisaki yo 36 mais abakisi moko azotonga na kinko le 37 donc na ebiso de na mapangu déjà soki akei bon li famille bakozwa 30 bana bakozwa 6 wana sou bana soki bateki baroli bakozwa 25% mwana akotia tembe badoxier tangu ya sombi wana cet individu fiditi de faire go la chetani tangu ba bengani ye tangu bila beti 12 tangu basaki le maki ateki ndaku ne ya bandal aye ko bandasko yo kotonga na terrain ya mama obi wera nsona na combien de balles yekutu mwana yekutu na bakamna problème ya diabète ezotungisa ye parce que utaki kukoya. Donc, neti ye a sombi rosi pesa nango ya ngwanzu. A koki ko pesa ngo peut-être na le misa orli. Mais na rota somi ko la pesa so ngo souvent. Te ma pesa nga e sombi ngo $25,000, ils a pas même pris à montre nanga. La queue la nana yo me confirme te kana. Clic là. Maman. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse, le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'air, bon, mais ça n'a pas la Congo Révolution. Merci Nabino, bosa presque Moukili Mobimba. Retour à Paris, après qu'on nous visité Bamboka na Bamboka, parce que Tokendaki et ça n'a pas contrat, oh, il fait ça là, parce que tout ça dans système, na 2026, déjà, tu vas préparer, ce qui nous a malingué, ce qui nous a permettre, to comme 2026, Bino va abonner à la chaîne, Biso Tobong, c'est Bino, ba émission Sika. Ça veut dire que, tu comme un système à domicile, bosa na Brésil, bolimbo tourner émission, bosa capable d'être à Paris, Biso Togoya vers Bino, bosa na Allemagne, boso koka koya parité to koya vers Bino bozana Maroc, Tunisie, Égypte toza wana pona ko déplacer. Merci na ba partenaire nyonso baso soutenir émission Greco. Voilà, réalisation toujours na lobaka ezali ya Faye. Merci na Timothée Faye, merci le Susu na Levi oyaza stagiaire to suka kana Michel Kombe Aigle. Merci na yo. Émission oyo ezalaka toujours réalisée par Michel Kombe et Timothée Faye. Merci na équipe technique, manager de cette émission. Na ko bossa na été roi Francis Yembe montageraka cette émission pour mon bisoto za force ya kotourner émission oyo na lobaka ke congolais nyonso azalaka na mikili ya poto na oyo balingaka David Mombele na oyo balingaka chaîne oyo ya Greco chaîne oyo bolingaka ya Congo Révolution na émission ya David Mombele na ba fan nanga pop oyo balingaka nga na lingi bino nyonso bo permettre kozala na tap send na application na téléphone na yo zwaka ka téléphone na yo tiamba mon application oyo ekosunga yo poti na mbongo na famille yeba ke soko zalaka na mikili Europe soko tindi 100 € kaka na téléphone una pe bakozwa pe kaka na téléphone sans ba déplacer sans ke bakomaki komo mabe non
kaka na téléphone mutazimbongo so zalaka na Europe otindi 100 euros yeba ba 105 euros so zalaka na États-Unis d'Amérique otindi ba Canada ba Australie ba mboka na nyusa Amérique otindi $100 ba kozwa $110 mais conditions ezali moko code promo Mumbele 5 code promo wana ozwi accès ya kokota topesa mbote grand merci na honorable Pati Kafuti azotala biso tobosana tepe lisusu na bandeko bazotala biso presque mokili mobimba voilà. Tous en actualité musicale, tous on a su Paris toujours. Tous en a moubangé na concert. Oye kozala le 22 novembre avec Moto Nanzambe. Tout le monde kuna pasteur Moïse Mbi Arena Grande Paris. Nazo répété. Ezali mbala liboso na mona na musicien gospel, musique ya Nzambe neto bengaka. Atel baya jour azo annoncé nazo beta concert salle mobimba déjà. Ate ki la moitié déjà habillé na mukolo moko. Ça veut dire que tito ko mawana mama papa somba billet pour mon groupe Mubimba ya pasteur Moïse Mbi na Arena Grande Paris. Deuxièmement, to kopesa courage na équipe nationale yo pa Chancel Mbemba mutazo mema biso mboka ya Maroc. Tozo déplacer na décembre to zala mboka Maroc équipe Mubimba Congo Révolution pour na kokende ko sala musala pour na équipe nationale na biso ya Congo démocratique na mboka ya Maroc. Werason les rois de la forêt azo préparer mubangi na concert le 18 octobre na kati ya Paris awa na Adidas Arena. Oui, en son awasa na biso wana mubangi na concert ba wengemen baso préparer mubangi na concert lisusu suite tokomona kuna nani Maman Bilabel akozala na mboka Madeleine faille s'il te plaît moi l'état des ana régime muke je comprends pas pourquoi Maman Bilabel akozala na mboka Madeleine mubangi na concert oyo kobetama na kati ya mboka ya Bruxelles to moni lisusu kuna grape bozi na nanti choc mobimba bango bakosala na kati ya mboka ya Paris na Maribel place anti-choc basana mubangi na concert oyo ekobetama na kati ya Paris awa na Maribel to moni lisusu kuna Kofi Olomide légende le 6 septembre na Mamasi bango bakosimba mboka oyo tangi ya Bruxelles donc na kati ya Bruxelles tokosala na Kofi Olomide le 6 déjà mama papa bongisa déjà elamba bongisa déjà propriété yebake Kofi Olomide akozala na bino le 6 voilà na kati ya plateau na koyamba Didier Nzongo na profiter na pesi Gelon Nzongo mbote place osala musala kitoko Gelon Nzongo bravo na musala ozosala na kati ya Paris pour na communauté pour na bandeko congolais Didier Nzongo toi saki de la mokondi malobo mboka yo toi saki de la monsieur David Mumbele dans l'émission Greco dans la chaîne de YouTube Congo Révolution News, na réalisation ya Timothée Faye, sans oublier le PDG Michel Kombe Aigle. Donc, toi, Sakida David Mumbele, son excellence Didier Nzongo Mokonzianga, Chilombo, les chefs de famille par force, mais c'est les licenciés dans l'Institut supérieur technique appliqué intitulé ISTA en télécommunication, mais dans la faculté d'aviation civile, c'est du béton armé. Donc, je suis à votre disposition. Ba question à yo, ba réponse, il y a son excellence Didier Nzongo Mokonzianga, toi ça qui dit là. Voilà, Mokonzianga, ça fait longtemps, oui, sous en face nanga moi kalape moi Italiote, eza makamunanga, eza neti yo mukoloksoko doki, eza makamuna yo. Les ala mikolebe, eza siko ya yoni. Ya yoni eza problème na yote. Toi ça qui dit là. Nazo ngana comprendre. Est-ce que toza famille moko? Toza famille monte yo famille Nzongo ngaza famille. Etalinga ite o monanga teza makamuna yote. Toi ça qui dit là. Est-ce que émission tozo tonito banda na ko swana ou bien toza besoin to sa émission qui te yo zolo ba bebisa pourquoi yo zolo ba so bebisa émission yo zolo ba mikolebele ato moninga eloko ni okopesanga ah toza na cadre métier o mona ba no comment voir succès est-ce que yo lukaka batondo na bebisa kapela bana kake bandeli na bebisa eloko bato ya mombe ah da comprendre été manda na monaki ba congolais mo ebele ba sanganaki na ngaba ba sangani mamba keti na commune ya ngaba pona dossier na yo baki mona vraiment bukumes baloba pona makambo etali ya yo manda na yo ya kozala mokonzi ya ngaba eza ya combien de temps pour parce que batu déjà ba lembi
na poste wana oza mutu moko ata manda ngo ezalaka ata Kabila ngo abeta komi mbula e komena moment moko atika ki président Faci muta osa musala yo manda na yo eza ya combien de temps ya koza mokonzi ya ngaba. Donc David Mombele kosi na yuda toi sakidila avant la question je salue d'abord Massananga Zéphirin Moulenvo les kamikazes de Japan à Switzerland sans oublier Mexico la première dame de Lausanne Maman Nari Jandi Louawa un enfant pas comme les autres. Donc pendant que Nemoula était David Mombele kosi na yuda ngai makambu ya kozala mokonzi ya ngaba eza histoire à vie. Voilà. Donc naza na poste wana vie ndenge na loba pende nazo ba par exemple mukolo boko salaire que son excellence Didier Nzo mokonzi ya ngaba les chefs de famille par force na posé candidature ou na députation ou na communal, même na présidence, na kolongwate, soke seng même makile tanga, ekotanga. Donc, je suis mokonzi ya ngaba à vie, je suis les chefs de famille par force, yabanzongo, à vie. Toi, ça qui dit là? Mais aux hommes on a été que mboka na biso même mokonzi mboka. Non, moi je suis dictateur, j'aimerais conquérir, j'aimerais vindiquer. Voilà, naza dictateur, j'aime le pouvoir. Hein? Talaka na lobara naza ndoki ya mwasi ndoki ya mwasi alimbi sarate même yo David Mombe kosi na yuda oza collègue nanga. Oui. Tout nanga question, juste une question. Collègue na quoi? Parce que yoza journaliste ngana za artiste s'appelle voilà. Donc oza collègue nanga ya kimotema mabe. Nga collègue no motema mabe. Motema mabe. Ozala ka motema mabe. Oh, il s'est fait un bateau, ya. Aux alamoté, maman. Dans la interview, moi, quoi, au Yambaki, cet individu fugitif de mon collègue, l'artiste émissaire, Adoka, Ratavi, Serge Mabia, Gapé d'Abok. Pendant le Banamutu Bongo. Il va allumer ça. Mais aux comment tous les individus fugitifs des groupes, des associations de malfaiteurs à bas nos réunion, les canards wenge, bazwa, mais yé, azwate. Mais azwate nga la habité azwate, pourquoi? Bon, talingaïté, aux collègues nanga, yamote mamabe, toi ça qui dit là. Abia, yo baka identité, non, même nga en Afrique. Wana Nel Kazo talanga tout le temps au Maroc. Yo ba yeba ki anta ke sape makamba bilambe koma wa pipa na yo pono mema onyoso na délire ou bien olemba no charge à bilamba wana pourquoi la tali souté. Donc David Mombele moni ngana lo baganaza artiste sape compétent qualifié professionnel. Si je parle de la compétence de la qualité professionnelle cela veut dire na la takatou, na la takana jean, ba jean, sandal, lipapa. En plus, je respecte le temps. Na lundi be mission no kili a oleki na ba sapé ba leki kili ba sapé na ba temps otoza plus de 35 degrés. Ba leti ba cravate na kingo, ba chemise à pembe, ba veste. Donc c'est moi de ma part, genre ba sapé wana nazo kafier ba comme les groupes des individus. Non, comme les individus fugitifs des groupes des associations de malfaiteurs à bande organisée à Réunion. C'est quoi Réunion? Mais Narobi Mombele, tu respectes temps. Dans le temps où il y a une interview, au bout qui peut-être Didier Nzongo, à quoi on a bavé, non. David Mombele, moi jusqu'à maintenant, je suis un grand sapeur. On a ngana sa na sap David Mombele et si na sala. Nebi sako tout le temps David Mombele ko sinayuda. Musala nyo soto salaka, il faut réussite et zala. Il faut progresser zala. Comme yo lelo, tu as eu des progrès. Grâce à nous, tu as progressé, évolué za. Mais évolution yo zanango. Sozo dora na sentiment. Nga David Mombele on a succès. Nga David Mombele on a évolué. Mais lobino, ou yebite. Ce qui est bon qui faut coloter. Et que c'est un jour au doka, tant au doka to kenda web. Donc David Mombele n'a toujours sapé. Donc moi de ma part, tous les sapeurs là, je les considère pas. C'est des concerts, ils ont resté toujours dans les mêmes sapes artistiques congolais. Des versets, bah les cas qui est pas nos kili a ba pesi ba devoir.
David Mombele, je te dis, même si ça me demande cette fois-ci, na renouveler, ba kisi, na simba, pour na si ça m'envoie ça, na aussi ça. De toutes les façons, na zo kemabe, na bunga, na pesi bango devoir. Na pesi bango devoir David Mombele. Au moins tous les individus à basaper wana et belé déjà bazalaka na basité, bazana banate, bazana mikandate. En plus, na o considéré bon neti ba SDF des sans domicile fixe. David Mombele na pesi bango mikanda ba yele biso o eza carte nanga ya banque ya livret A. Livret A. J'ai 3 comptes au BNP. Na pesi devoir parce que ba saper to komika kuya ko laksa bilamba oyo 3e carte nanga ya poste oyo carte électeur nanga ya Congo oyo carte vitale nanga ya maladie oyo mutuelle nanga oyo identité il faut tala ba kombo hein identité nanga ya 10 ans oyo permis de conduire nanga mutuka voilà. Oyo, ezali carte vitale mais européen. Même bino, bat bozana Grèce, bozana doit bozana carte yote. Parce que banani limbi sanga ngaza na Grèce. Uta la Grèce donc bon ngana kize mutute na lobi carte oyo même bat ba mikanda Grèce okoko kozanga ngote. De tous les faits, na koki ko peso bongo te roye routiango ba microbe sukola na no maboko na yo tala ya yoji ta parce que voilà quand tu es à sika okoya ko baby sango voilà na pesi bango na oyo carte na nga fidélité à yoji oyo na so carte vitale oyo les européens cela veut dire partout na kokene na pays d'Europe soki na beli bako soignenga. Na ba carte nyoso na pas ba carte banque na identité. Voilà. Na sepe na carte. Voilà. Wana fidélité yoji. Oyo passeport nanga ancien. Nouveau yango. Au passeport na ancien. Oyo nouveau na zwaki ya sika yango. Tala date validité. Oyo carte nanga ya mangwele. Donc suis un sapeur compétent qualifié. Na pesi bango devoir David. Oya ko laksanga biloko nyoso. O na laksi. Na kondimae. Deuxième devoir, tala na bosanaki. Oyo carnet, ya chèque. Et autant aussi la na ko kozwa. Ya carte visa premium na peso ya chocolat poste. Na peso carte ya BNP. Mais tala pe ba kombo zo na loenge na ko kosa yo. Non, tala. Voilà. Oyo carnet de chèque. Na pesi bango deuxième devoir David Mombele. Omoni nga na sakanaka te naza ba terrain. Oeza ba certificat parce que ya ba terrain naza na terrain moko côté ya kinko le terrain mususu côté ya cimetière ya Kimberni ba konzi ba pesanga ba mama na ba terrain baninga no ba akima oyo yoka akima otonga na faya la biso biloko oeza ba yoso na terrain kinko wana ya ba terrain oyo ba certificat nango ya cadastre ya kinkole ya kiko mama na terrain yoka na luesa kango bendie na ba pakistanais batu ba tonga na ba gombe na ba campagne là siko toya oyo lopangu na nga liboso na somba na commune ya Lemba oza lopangu na Lemba certificat ya cadastre ezala ya ser na yo mais yango na lobi omoni yango bino bokosamaka tango bazopesa ba mikanda David Mombele il faut otangaka oza ko comprendre lopangu nanga ba certificat ya cadastre yango ya Lemba na ko préférer opesa na adresse batu bakende ko vérifier ozomona David Mombele ngai na kosaka te. Donc, mikanda yango yo, yango na pesi yo. Voilà. Donc, biloko nyoso ba saper. C'est là. Ba saper, il faut pas prouver, ba laksabiso, ba biloko, oh ya Lemba. Wana ba terrain. Au terrain. Des terrains. Oh eza ya, metala, certificat ya cadastre ya lopangu, ya Lemba. Nakolinga o mekako kota mote, ya Lemba yango, pardon. Zwa, yango, ya Lemba yango. Parce que na ko selo moko tangu na sombaka lopango a Lemba. Ozomona photo. Zwa na ko expliquer yo.
Tant na somba lopango alemba na tiaka na kombo ya mwana ngai ya liboso. Ozolanda. Sikoyo tant na kena sa ba papier cadastre. Babi na ngai mese lopango eza ayote. Eza ya mwana ngai abi non mwana za ya mineur. Comment na tiaki na komone bolo ba lopango eza aye mwana pas aye jeune na kokai kotia mwana liboso te ba tindi biso na ba notaire. Ozo comprendre na komi na matete mwana sala neti concession. Ozolanda asa concession azongiselanga lopango yango moni lifanto nanga Aristote eza wana ba photo eza wana to salaki voilà oyo yangaba oyebi ba papier certificat ya cadastre oyo lopango ngaba voilà donc David Mombele na pesi ba sapé devoir ozo comprendre bo devoir de combien ba lopango parce que bazwa kaka nga na somba lopangu nga naza na mutuka naza boye donc to si sa tembe bango ba pesa ki devoir ya bilamba ngeta pa bilamba na leka David Mombele ba papier ngwana tangela bango ba adresse ma pango vraiment pesa na laksayo tango eza likolo pesa alemba na laksayo tangela bango ba adresse oyo ba kende ko vérifier. Parce que ngala lingaka tembete David Mombele omoni ba tente ba komi ebele ba komi kosakana na batu ba masonji ba lokuta pona makambu ya bilamba donc adresse ezawana okomona kanyoka moto tanga adresse ezawana tanga tokoki kotinda bato te bato bakosala mabe na non kotinda bato na lopango na adresse nga na vérifie ba papier tout eza yango na kati awa mokonzi na ngaba na kati ya mikanda ba lopango nyonso wapi lopango ya ser oyo atikaki wana oyo eza mapango nanga yanga beza na avenue Kanyoka numéro 3 bis na université 3e parcelle voilà. Donc, eba kende ko vérifier ngala za mutu ya lokutate ozomona donc ya lemba yango yo eza na avenue Epulu numéro yango 569/19 na avenue Epulu Mombele tangela ngai na avenue Mopulu non Epulu no 569/19 na lemba Mefe voilà. Donc, que nous vérifions, na pesi ba sapé pour na l'accent que David Mombele nga makambu et vanda. Ngala saranate. Bon, talaga vi na ngai David Mombele. Et lo oni na l'action te David Mombele. Hein? So penda tobi Mombele to solo la. Ata na zan lopang na gombete, ata bel metete, na o nyo na l'action vi na ngeza posete. Kevin les a bien. Hein? C'est tout. Mais au sommet qu'on a un moment quand on s'appelle ou bien na tant qui au ticket rabila. Na som ngane poto na 2000. Na ki déjà na za saper. Le pango liboso ya ngaba na sombi on a 2004. Ya lemba na ko somba on a 2008. Ba terrain on a ba konzi ba récompenser nga tant on a saka campagne. Élection, la première élection présidentielle, il y a notre président de la RDC, son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tant on a que récompense, ma pèse babi Didier, ah, na musalo, c'est là qui m'a konzi. Yango ba pèse nga ba déterré wana. Au monité ba certificat na wana ba papier ya mapangu eza ya kala. Au moni na ko o netibo tala certificat parcellé à Lemba. Au moins ba papier on doka. Parce que comment ba système y a certificat d'enregistrement. Oh photo nangati. En plus na ko pesa conseil na batu bazo somba mapangu neti na matete. Lemba ba mapango ya onel. Oyi ba mapango onel. Oyi bikezaka ba mapango à l'état. Bazwaka na crédit. Quand on a somba le pango à lemba nazwaki problème nini. Ba ko senga ngai attestation oyo da ba benga attestation d'appirement. Po ba yeba soki osilisaka crédit ya ndaku. Papier parce que ba mapango ba matete ba mapango bandal ba parents na biso bazwaka ngona crédit. Mais il y avait un moment ba si ça crédit yango comment est-ce que soki osomi ba mapango wana il faut ba sengo papier oyo batala. So on a crédit mais ce qu'on batu ba tekela nganda kuwana ba si ça crédité. Ozo comprendre. Ba si crédité tant ba senga papier na fouiller na ba papier doka
na ke nango bato wana batikaka na niongo moko soki esaki ba $1000 après na ye kofuta babisinga ba certificat ya cadastre. Donc na pesi pena devoir, je répète, oyo amoni akoki aza saper ayelanga biloko na laksi na kondima ye soki aye nango te baza batu pamba. Toi ça qui dit là. Voilà. Nga na remettre yo passeport na biso ya. Ah mais kokima nango te parce que okokima nango ok kosala ba doublette po bokende ba bino bato ba Grèce, non pardon limbisanga bato bo utaka ba Grèce bolingi ba falsification ils défaut. Donc na ko préférer ozong selanga moko parce que soki eza limbi la kokweya wa ba ko lokota bino na yebite soki boza na mikanda. Francis Yembe. Oyo passeport biométrique na zongi seli. Voilà. Voilà. Mais naza desi otali kutu ba kombote soki na kosio. Na vérifier nyos. Voilà. Donc on a pesi devoir. Yango. Voilà. Yango. Oyo kati no ya mangwele. Voilà, tiana kati. Voilà. Donc on a laissé nos disons aza sapé patron na lona. OK. Voilà. Bon. Na bandi na identité pièce identité voilà. Pièce identité yango. Identité yango wana pesangai. Voilà. Permis na yango. Ba ça peut souper ba ça permis te. Non, c'est des individus. Bah, zanami tout comme memaka sans permis na yebité. Permis na yango wana. Voilà. Permis de conduire. Voilà. Soit permis na. Na ba na carte vitale na. Carte vitale, voilà. Carte vitale. Voilà. OK. Ça perd ni rosa biloko. Oh, carte électeur, c'est très important. Ya mboka na biso. Voilà. Na ba na première carte no ya. Il y a BNP. Voilà. Et la deuxième. Il y a poste livret A. Na habite soki yo zala nango. Voilà. Nazanango. Te ozanango te. Voilà. Nazanango. Voilà. Oh, visa premium. Voilà. Oh, ya Yoji. Carte à fidélité à Yoji. Ya Yoji. Voilà. Carte vitale européenne. Union européenne mouvement. Mais batuba na Grèce, baza na carte. Pourquoi Grèce? Ah mais parce que zanzela batuba yakana ba boitu ba mai ba neza ba makamuna bino na yebite yo soke salio jalousie nini. Zo carte non. Oh mutuelle. Voilà. Chèque nanga yo okene nango te voilà. Ya poste. Okene nango te na bossa na tablette. Voilà. Chèque ngo. Voilà. Ba certificat ya lupango yango. Voilà, ya ba terrain na eza wapi? Ya ba terrain ngo voilà. Pesanga wana ya lemba. Parce que oya kokima nango mbangwa oke o falsifier mais soko oke ba kokanga yo parce que mapango eza cadastré. Voilà, pesanga mususu. Ya lemba yango wana ya ngaba. Voilà, papier na pesa ki ya crédit yango yo, c'est bon. Donc nazak artiste saper complet. Na pesi bango penda devoir. Donc saper wa ko laksa biloko ngala bimisi na cadre. Il y a venu professionnel artistique de la SAP. Na kondimaye à vie. Donc, c'est ça quoi. Parce que bazo sala ba défila wa koko sabatu. Na babilama minene na moi boye ba veste mi balé. Mais faut qu'on respecte tant. Tant n'engé respecter tant. Tout ça, on a 35 degrés. Malgré tout bilama no lati ya ba sénégalais, ce que bala moi c'est sénégalais ngana yebité. Mais on respectait quand même temps. C'est ça qui dit là. Nabia, na mikanda nyonso ya lupango lakisi. Wapi mikanda oyo ya ser oya mema yo poto atika ki lupango moko. Mikanda ba fala ser si to doksa to teka. Buiso na banzongo ezandenge wana soki otiki biloko to koteka ndenge mon collègue l'artiste musicien compétent qualifié oya sala famille gola ezala orli. Ndenge alobaka na ngai mokonzi pardon ndenge ote kolobanga mokonzi kalate ngala kotambwa na ba jeep yo neto lingaka ba Rolls yo lingaka Ferrari pour petit frère oti ko somba Rolls malgré tout Rolls sango asombi na Tanzanie yo yebi ko yebisa mutu te David Mombele asombi na Tanzanie ba livra ki ye na Kolwezi. Oli alobi nanga mokonzi yo. Na alobi na yo. Oli alobi ko tambola ngo parce que les Oli nani. Oli gola le moment est venu. Parce que plan ndenge to sala ki soki shetanya leki parce que mapangu déjà na yebisa yo. Pona mapangu na yebisa ki yo 36 mais abakisi moko azotonga na kinko le 37. Donc na yebisa de na mapangu déjà soki akei bon li famille bakozwa 30 bana bakozwa 6 wana sou bana soki bateki
Baroli barozwa 25%, moi nous à côté tembe badoxier. Voilà. En plus, ce qui est plus important, Orly azo réclamé le pan na bango ya bova. Parce que le pan wana terrain wana eza terrain ya OTCZ na RTNC. Tango bazo teka ba terrain wana, Maman Marie que je dois dire respect, Maman Abastar. Maman Marie muta sombaka terrain wana. Mais cet individu, koyebisa mutute David, mon bel mamnazo, s'il vous plaît. Parce que ce qu'on lobby, les groupes des individus fugitifs en bande organisée, à réunion, on a l'obaka, yabaka besa fudidu, yaba maluku, ya merda de langa, yaba gauloise, naba gaulois, soki bayoki, bakwa ko utiliser nga code 16. Donc, ce que je code 16 euros, mais là, c'est des sexes. Nabia, il vient d'en parler. Yoka vie. Ce qui mutazo loba, il faut yoka. Maman, cet individu fugitif de faire gola, yé muta sombaka terrain wana. Parce que tant y a sombi, wana cet individu fugitif de faire gola chetani, tant ba bengani ye, tant bila bete 12. Tant basaki les marquis a tekinda kune ya bandal aye ko bandasko yo kotonga na terrain ya mama. Oh soki yo tongi na terrain ya lopango wa famille yebake otongeli famille parce que olia ibise abi mokonzi petit wana tangu ya zo tonga ndaku wana seri moto tuna ki yebi ko zo tonga boro eza amer. O eza amer nazo tonga mais soki to teki ngala ko lekela oli alobi mutako kufa atonga ndaku na terrain ya mama na bango ou alongola terrain na ye akende nango atikela bango terrain ya famille ou bateka bakokabola mbongo ndenge moko. Donc, yango moni, mamnazo so David Mumbeko yeb samte, yango moni cet individu fugitif de faire gola na Orly ba yo kanakate. Et puis deuxième chose, Orly alobi nanga lobi, ngana sacrifier vie nanga pour petit frère nanga bima. Ngam na meme na mewenge musique à maison mais ngam na kotsaye na quartier la terre. Babu kwa mapangu nyoso o azanango a préféré abombisa Thierry. Azo préféré ko aider Thierry parce que Thierry pe asimbela yi pungu. Pona ni Thierry gola mabota e kata na ye mumbele. Makambo za minene. Te Orly. Talaka obiko lobi Orly a senga plaisir abi mokonzi. Na kotambwa na ba jeep. Yoko tambwa na Ferrari. Nga abi comment abi mission est complet et réglé. Nabia. Toi ça qui dit là. Balupango tango faire azo bomanzoto azo kende azo sala ba répétition azo sala ba makame belé anyo kwami poaso ma balupango na ye ebele belé wana. Orly tokota na famille ba toté. Orly azali ya faire. Nana ya na Orly poto, n'est-ce pas faire? C'est bien. Nani a même cet individu fugitif de feu gola chetani na maison mère, c'est Orly. Nani a même na quartier latin, c'est Orly. Voilà, c'est simple. Yo ozana rapport ni na famille gola. Non, Orly azan massa nangai. Ngana edaka Orly na ba projet azalaka nango. Eza prochaine. Pour ceux qui cet individu fugitif de mon collègue l'artiste frère gola chetani leki ngana za na commission ndenge to sola na Orly bozongo te keza esa association moya kindoki obo souhaiter muta kufa po bozo ba bien na ye bozongo te za kindoki obo sala so keza vraiment kamozolo ba bosaka ona Orly mais la lobby hein tant yo za ndeko nanga ozozwa ozo aider famille c'est un délit familial donc ça yo hein yoza simu ko shetana rolala Thierry gola babu kwa mapango wana déjà likuta lobi mikolo déjà zo teme la Thierry fa pese ayebise babu kwa mapango za combien voilà parce que moni David Mombele shetani aza motemba mabe uzana ba mbongo oli aloba elo mo lobi na capital bi mokonzi
na famille Gola ngam nazaki grand chanteur. Bon grand chanteur pourquoi il m'a nzembo bonyoso et bimisa shetani ba nidembo ba nzembo nangai ani demo ezaka ya oli ya oli. Bon pourquoi il moi yemba ngotegasi abi ba nzembo epele na pesa petuana pourquoi il moi yemba asa reconnaissate tala motema be amemanga poto asundolanga ye mukolo bo balinga basali nini ba mimi opoto ba somo ba mimi muto poto batika mais faut ça elle est suivi ninga na osali la yo mais la lobi siko yo bensinga na poto oye ko sundolanga na mboko yo o bensinga na poto il faut obwakisa ngunda il faut lukelanga ndaku il faut futelanga permis il faut futelanga ndaku il faut laisser moi si nangai il faut laisser raba nangai talo liar bi na selo mon capitaine mon konzi petit frère nanga za na ba immeuble akomi na 37 ndaku menga na kendaka kisasa na lala kon hôtel leki nanga za na mituka ebili menga nazo ke kisasa nazo tambola na wewa eza péché Mumbele. Si on a un rapport, nous ni les anakata famille abat. Pour ne pas bien abat. Yo zanani. Gai rapport nangande ba Congo ba loba. Kondolonzi mpangi ya lufwa bitu tadia bikwenda hi biao. Siko boza projet ni kona Rolls wana sika. Donc, Makamba Rose, on a déjà, Rose, c'est toi qui déjà m'bassou na boulevard, yo qui te retamboate. Bon, c'est là, na si ça. Donc, cela veut dire, on lit l'occasion tel, mais les mikolo, Makamboye, grave. On lit lobby, bateka ndaku, ya bova. Pour David Mumbeto solapé. Ndenge après Pino Bomone, la cassette individu fugitif de mon collègue, l'actrice MC Fergo à Chetani. 36 kuna étage azo tonga ki kole community 37 ba mi tuka kili est-ce qu'azo mérité qu'on vende dans la cité tel exemple en hérité mon collègue l'artiste MC hérité Watanabe mais c'est chanteur il vit à Gombe Fali Poupa azo vendre mbinza auto so maintenant on a Gombe tous les musiciens même la nouvelle génération ba vendre ba Gombe na ba mbinza mais yé azo vendre na cité na commune Lingwala. Combien na lingua lelo na rotang soki ba tsompe na ngaba boy na ba valeur ba mapangu mais ba mapangu na ngaba eleki lingwala musika ngame ba pesingai ndaku na bovana ofele na kozwate tunanga pourquoi il y a pas des avenues il y a pas de caniveaux en plus soko yebite ngala oli tozo sa la pétition na l'état to voter pour ba buka ba démolir banda kunyo so abova parce que ça terrain il y a l'état oza kindoki ya oza kindoki et ça va terrain l'état ou yebiango oza kindoki yo za mwana kin est-ce que yo habite ça terrain au TCZ tozo ça pétition parce que oli azo kende kin na lakisa ke dia to ça pétition bakobuka bandaku wana parce que oli alobi nanga abi mokonzi na lembi petu wana kende kaka akende mokonzi yo ngaka Ferrari yo tambola nango ngane na ngaka surtout jeep moko azango olia lobi e utaka Canada ya ba pina lobi ba pignona na mona kango eza mike na ko changer ba pine wana ezalaka couleur noire ngana ko tango rouge bordeaux ba kiti wana eza atisi fona te ya cuir kape na cause de ese mais olipe yo pe loko muto to sek et loko wana bosa projet na biloko ba bien mutu do ba bien mutu yo tozonga est-ce qu'on a rose. Donc David Mombele ngala zana ba parce que ba petit frère ya madame na grand frère ne ba vanda na ba Goma kuna ba Bukavu bazana ba massa ba mo bazaka na Tanzanie ba salaka ba vendeur de voitures. Donc cela veut dire cet individu fugitif de mon collègue l'artiste se fait Gola reçoit à son maki on a Tanzanie $25,000 $25,000 mais ba livra qui est na Kolwezi. Soko lingi to benga ba preuve ezali parce que batu bateke voiture wana ezalaki yangai ezaki ya yo ngambe ngana somba voiture wana na 20,000 mais efeka yo ebi moi makamususu kaka ndenge yaka moi mbutu kota ngana fokolo tangu bango bakia ko beta na Kolwezi ba proposer à Tanzanie à somme en plus $25,000 wana na frais ya douane na kati ya avion ngo tomeka na ozala toza na no batu est-ce que mutu kalukwa rotsa ikote kama na 25,000 ou 20,000 na lobby boy écoute-moi bien
eza voiture ya Ngwanzu. Omoni na Chine, soko ke na photo même ya Lamborghini, Ferrari, nyonso, tout est là. Mais bako salelo pareil mais ba option ba bengani mais na ba qualité ndenge mon côté. Ba masalangana ba kendaka Chine ba somba kuna carte lingi. Soko dans pour ça mais à Ferrari toko benga ba ko peso $50,000, 30,000. Toto ba mutu kwane zale yo. Ah, ezaki yayo ngala ngena somba mais fait na retardaki tant ba oyebisa mutu te makambo na zo biso David Mombele. Non non ebisa mutu te parce que yo bi code 16 so ozo ngo doka odoka ta ozo ba ke code 16 pourquoi ozo lo ba bio ah ba de tout ça ba code 16 ba zalaka te de toutes les façons ba gauloise na ba gaulois talaka nde na imiliaka bango ce sont des groupes des individus fugitifs. Des associations de malfaiteurs, bandes organisées à Réunion. Yaba kabesa fudidu, yaba mamaluku, kabesa grande merde de langue. De toutes les façons, pe bazala raté. Même pe ba wario pe bazala raté. Même ba spiritas bazala raté. C'est déjà des réseaux sociaux. Nazo ebisayo, kokota va chumate. Tous les groupes ça n'existe pas. C'est déjà dans les réseaux sociaux, bateau, badoka, mitou, mibalite, basite, kakanetene, kopé, sana, bonariété, bazarate. Donc, Francis, mais nous sommes bazarate. Bazarate. Mais dans le bien, est-ce que bango, toi, na bazana, ba moyenne possibilité, ya ko futa, batunyo soto benga, ba wario, ba gaulois, ba spiritas. Est-ce qu'ils ont des moyens? Ba na l'arte. Même na bango ba mission na pesi devoir na lakisi ba papier ba terrain ba papier ka ba certificat ka dasa mapangu nanga ba mikanda na laksi bango na ba sapé na pesi bango devoir pe na episode David Mombele oui bibi na filaire na combien de lupango devant azamwana tanga mususu oui bi fabriquer ça na combien de lupango mwana tanga mususu oui bi dépliquer na combien de lupango mwana tanga mususu tanga Obani na se tanga ko tanga. Obi wera nso na combien de balbon. Yekutu mwana. Yekutu na bakamna problème à diabète ezo tungisa ye parce que utaki kokoya. Auto koya n'inter. Mikolo. Yepe to sole na la danse na viero jani. Ba lobaki nanga ba lobi surtout viero jani pena abi mokonzi. Nzambe pena azoyoka kolela nanga te. Petwana ko kende lelo te pena to tika ba bie wana en plus vieux Jani alobi nanga de toutes les façons ouais rasoka leki ngam na zo ba plana parce que exaucena Gladys bazaba na ba boti ba na miss so bazada na ba Canada ba na biloko Canada soki ba kosani liboma ba yeko wela biloko ndeko na so nanga to doksa bango soki sengi bazwa mbasu de toutes les façons yom to teka kape mbasu. Donc, bako kata bango lokolo. Nakuya. Mais pourquoi ba famille nyonso bazana ba bien ba mission bazana ba bien? Pourquoi yuzaka na ba relation na ba famille na bango? Mais ngala za na relation na ba famille na bango. Pour tout ça la bango mabe. Tangu ba biloko famille kozwa ngana zwa pourcentage na ngai. Na zwa pourcentage. Aussi ça te tangela ba mission mususu. Osoki na nzela on a l'équipe on lobi ba. Oui, puis waze kwa za combien de lupan? Na leki yekuta uta koteka ndaku pona conseil ya stade de Marty na arena atikala sans palais SDF tanga mususu déplique na banda kuti mwana tanga ko jibe mpia na mwana na leki ye aya ko misaba papier cadastre oui banda ka ma pas za tika tokota mambo rose parce que na mbonyo za ko bango tangi ba falite berité te to le capable joana donc Rotswana était comme à $25,000 avec les frais de douane mais livré na Kolwezi tant ba livré na Kolwezi et mati bango mon ba mati na avion donc eza Rolf ya Ngwanzu yepe ayeba kité donc Rotswana ndenge zana ngelo kona sepe na zonga ndenge oli alobi na kotambola na Ferrari ya kotambola na Jeep. Bon. Kana ese oli bon est-ce que tokoki ko boma moto te na solola na ye po waka umela muke na mukila na peso exemple oli alobi na ngai te makambutu c'est bon et komi na suka bon
Ngakutu nazaki na makanisi soki est cet individu fugitif de mon collègue, l'artiste émissien, fait go la cheta tout ça kosola. Na linga ki na négocier na ye apesa nga rôle suana parce que nga pe na Laila Rose nzala ndenge na monaka déjà kulutu nanga Antoine Kofi Olomide atamwaka na rôle ça na sepelaka te. Donc neti ye asombi Rose pe eza nango ya ngwanzu akoki kopesa nga ngo peut-être na lembisa orli. Mais et comme tu n'as pas ça Nicolas pe ce soir ou souvent te ma pesa nga esombi yango $25,000 ils a pas même pris à montre nanga asombi en 25. Quelle humiliation artistique. Tout ça pour na kolanda kaka mon collègue l'artiste MC fallait pour pas aigle fallait robomisa David. sur les autres raisons ngana kufi ba bien e so na famille nepe. Ah bah bien ni ba bilama minene wana ba bien ni ya ba sapé da on le ba kutu dizaine de toka kufi famille ba ko sepela tala David Mombele lelo bon to so ngepa na yo moko so biloko na oyo ba bien na onyo so ta mona saki so lelo kufi na so biloko na yo po yo zo zela ya très bonne question. David Mombele ngala ebisaka ba petit na bi notre famille nzongolezi est très dangereux. Mukolo nakozala te landanga bien. Totalement ma pansima. Tous mes vêtements, quel que soit des montres, d'accessoires, oyo bokozwa bozui. Les restes il faut donner à ma famille. Hein. Ba bien nanga. Soki boteki landanga bien. Eza na constitution. Bokope sa famille nanga 25%. Mais il y a une condition. Soki boteki te. Ils ont une activité. Parce que où y a lemba na tia locataire. Parce que na modifia na pese adresse ba qui vérifie ne poulu. A fouta $600. Le pan momba. Où y a ngaba na kanyoka mo 3 bis. Na a foutaka $1,000 ba tu église. Abati atela nga pe le pan na valeur a foutaka $1,000. Neb sa ba petit ma pan so ibote kite so kezo kota fokolo. David Mombele bazana doit ko ide bande ko nanga te. Teto sola parce que bon comment kaka biloko nyonso ya bana biloko nyonso ya mwasi na ngai biloko non David Mombele héritage ce qui batikele o biloko c'est l'héritage eza ya yote o somba ki angote donc nebi sa bana ce que c'est bon négocier tala bobu kanate o ya robo ko négocier ba kodok sae tango rodoka okende wapi kibokolo to sangi dila voilà alors to lukato suka na biso est-ce que na Afrique un sapeur à cause na pays Afrique ou bien ba sapeur pe ba zakana ba pays Afrique mais David Mombele ngana zo comprendre ba makambu bino bozo ba oui bi Congo zo en plein ba sapeur neti mais makambu sap déjà moi j'ai fait ça. Pourquoi le on a une côté na ba bien matériel parce que na sap na sala tout moi je profite. Voilà David Mombele je te dis na lobai mambo et pas collègue na yo moko les sapeurs ils sont partout. Na la nuit sous ba sapeur quand pas no bazo leka bazo banine. Oh pour muta comme un sapeur na pote faut 20 ans mais ils sont malades. Il faut combien de temps il y a pas de temps. Il y a pas de temps. Chacun a sa chance. La sap c'est quoi? Être bon chic, bon genre. Ozoka David Mombele. Okola tabilamba talo bon sioté. Mutalati bilama mwenche bonsiye sap ekipara mbula te soko la nimbula na sap David Mombele odoka c'est pour kangami na griffe moko okodoka pourquoi ngana tika dans longola idoja kangama na griffe moko donc je te dis la sap est partout mutu toza na droit comme sapeur c'est l'autre moyen voilà ndenge bazo basu ke boye oh non pour mais la pote bazo taba Grèce batiki bangola babebisi poto banzela mais ils sont malades. Ah oui poto bango to babebisi poto ils sont malades. Poto comme le yenge jalousie mal placé parce que nous sommes déjà fatigués. Nous on est une nouvelle génération bazoa David Mombele faut bazala na couper cet exemple un exemple simple. Babino soki boya kité mais lelo presse congolais de la RDC eza wapi na tunyo ka question moko soki génération na bino ya kité na tunyo so une question juste une question yoza si bateau bazwa banzela mai ba makolo banine ozata na membre moko atanga ya famille na kati wate azali mais c'est découragé
Nous sommes des fainéants. Babengi sabiso. Oye ba inoto la mouika ba mettre son avion yé. Mais ba jeune fille, ba simi ba na ba cascade ba mboka na mboka banzela ba mai, banzela makoba komi na ba mboko yo. C'est des gens. David Mombele. Yakobete ya maboko. Si konga la retourne lo moko. Biso to sali ba 20 ans ba netinga 25 ans. Et là on y na on a poto. Deux années l'autre. Té, na pesika exemple. Là on y a dansé na zalangwa. À part ba permis mutuka o ça va bien. Et voilà, na zana société moko wa té, na zana. C'est quoi on va lancer Nina on a. Donc, MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.